la chaîne qui vous édifie. Vision moko oyo Seigneur atalisaki ngai. Vision oyo ona monaki namoni bazotalisanga na vision wana ezaki soki batuni yo olingi Yesu soki olobi olingi Yesu bakati yo mutu to loboko na vision wana. Siko na monaki bandimi ebele bawanganaki babangaki po bato wana bazaki na machette babangaki. Et puis pe baye kolakisa ngai pe ba signe à 666. Donc ezalaki soki olingi okota magasin il faut ozala na signe à 666 wana. Soki oza nango te okosomba te okosala eloko moko te. Siko na vision wana nazomona makambo wana pona kokebisa peuple de Dieu tokomi na tango ya suka. Makambo oyo nkolo Yesu alobaki bilembo esi ekokisami. Bandeko tango ba message ya boezo ya peuple de Dieu tozala fidèle na nkolo Yesu. Bien-aimé dans le Seigneur, nkolo Yesu alobaki soki tolingi kolanda ye tomema ekulusu na biso tolanda ye. Bien-aimé, tango ekomi mabe na bondeli yo ndeko na ngai enlèvement eza réalité. Enlèvement eza réalité. Tosalela Nzambe na sincérité. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Napesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu. Naza ndeko na bino, naza mosali na Nzambe, naza évangéliste Patrick Mutombo. Nalingi na annoncer message oyo na monde entier. C'était avant-hier na monaki vision moko oyo Seigneur atalisaki ngai. Vision oyo ona monaki namoni bazotalisanga na vision wana ezaki soki batuni yo olingi Yesu soki olobi olingi Yesu bakati yo mutu to loboko na vision wana. Siko na monaki bandimi ebele bawanganaki babangaki po bato wana bazaki na machette babangaki. Et puis pe baye kolakisa ngai pe ba signe à 666. Donc ezalaki soki olingi okota magasin il faut ozala na signe à 666 wana. Soki oza nango te okosomba te okosala eloko moko te. Siko na vision wana nazomona makambo wana pona kokebisa peuple de Dieu tokomi na tango ya suka. Makambo oyo nkolo Yesu alobaki bilembo esi ekokisami. Bandeko tango ba message ya boezo ya peuple de Dieu tozala fidèle na nkolo Yesu. Bien-aimé dans le Seigneur, nkolo Yesu alobaki soki tolingi kolanda ye tomema ekulusu na biso tolanda ye. Bien-aimé, tango ekomi mabe na bondeli yo ndeko na ngai enlèvement eza réalité. Enlèvement eza réalité. Tosalela Nzambe na sincérité.
tika nkolo akanisela bino amona bino ezalaki ngawa bino serviteur de Jésus-Christ évangéliste Patrick Mutombo. Soyez bénis. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Napesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu. Naza ndeko na bino, naza mosali na Nzambe, naza évangéliste Patrick Mutombo. Nalingi na annoncer message oyo na monde entier. C'était avant-hier na monaki vision moko oyo Seigneur atalisaki ngai. Vision oyo ona monaki namoni bazotalisa nga na vision wana ezalaki soki batuni yo olingi Yesu, soki olobi olingi Yesu bakati yo mutu to loboko na vision wana. Siko namonaki bandimi ebele bawanganaki babangaki po bato wana bazalaki na machette babangaki. Epuis pe bayekolakisa ngai pe signe à 666. Donc ezalaki soki olingi okota magasin, il faut ozala na signe à 666 wana. Soki oza nango te okosomba te okosala eloko moko te. Siko na vision wana nazomona makambo wana pona kokebisa peuple de Dieu tokomi na tango ya suka. Makambo oyo nkolo Yesu alobaki bilembo esi ekokisami. Bandeko tango ba message ya boezo ya peuple de Dieu tozala fidèle na nkolo Yesu. Bien-aimé dans le Seigneur, nkolo Yesu alobaki soki tolingi kolanda ye tomema ekulusu na biso tolanda ye. Bien-aimé, tango ekomi mabe na bondeli yo ndeko na ngai, enlèvement eza réalité, tosalela Nzambe na sincérité. Tika nkolo akanisela bino amona bino ezalaki ngawa bino serviteur de Jésus-Christ évangéliste Patrick Mutombo. Soyez bénis. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Napesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu. Naza ndeko na bino, naza mosali na Nzambe, naza évangéliste Patrick Mutombo. Nalingi na annoncer message oyo na monde entier. C'était avant-hier na monaki vision moko oyo Seigneur atalisaki ngai. Vision oyo ona monaki namoni bazotalisa nga na vision wana ezalaki soki batuni yo olingi Yesu, soki olobi olingi Yesu bakati yo mutu to loboko na vision wana. Siko namonaki bandimi ebele bawanganaki babangaki po bato wana bazalaki na machette babangaki. Epuis pe bayekolakisa ngai pe signe à 666. Donc ezalaki soki olingi okota magasin, il faut ozala na signe à 666 wana. Soki oza nango te okosomba te okosala eloko moko te. Siko na vision wana nazomona makambo wana
pona kokebisa peuple de Dieu tokomi na tango ya suka. Makambo oyo nkolo Yesu alobaki bilembo esi ekokisami. Bandeko tango ba message ya boezo ya peuple de Dieu tozala fidèle na nkolo Yesu. Bien-aimé dans le Seigneur. Nkolo Yesu alobaki soki tolingi kolanda ye tomema ekulusu na biso tolanda ye. Bien-aimé, tango ekomi mabe, na bondeli yo ndeko na ngai, enlèvement eza réalité. Enlèvement eza réalité. Tosalela Nzambe na sincérité. Tika nkolo akanisela bino, amona bino, ezalaki ngawa bino, serviteur de Jésus-Christ, évangéliste Patrick Mutombo. Soyez bénis. HP Media, la chaîne qui vous édifie.